Mbote bandeko balandi lelo dimanche le 17 octobre 2021 tozwami bongo awa na nkamba eluselemi ya sika epai wapi tempelo monene efungwami mpona kozongisa matondi na tata Nzambe na ndenge abateli biso poso mobimba nde na yango tokolanda maloba oyo tata mokonzi wa bule akopesa to pe akoloba na bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Tokuvana Kiambote. Faki. Bika kakubika moko kavana tata Nzambe Kiambote Mungu sema ni tata wanabela Mungu sema ye mwana ye tata mwana Tusamba. Ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa Nzambe wa seditu ye untwadi mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemfu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki matei na biso tata pasteur mutate ya kibiso abandela ke na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki to bomba to salela pona mukolo wana tobika tozolo bango tangu nyonso tozali bana mapamboli Nzambe alingi biso mingi biso batolingami epai ya tata Nzambe tomipesa pe na misala na ye pamba te na o basimbisi na o bapesi libela oyo bapesi libela nde ye wana azali mwana mapamboli oyo basimbisi lobi kolo nango aye kozwa eloko wana totikali maboko pamba
tata molimo santo ayaki kati na biso na ekeke ya mine ya suka. Yango tata Kimbangu alobaki ete tokangama tokomona pasi po ete bana na biso bakoya na bakoko bakozala malamu. Biso lelo toza libre. Kokangama na bango ezalaki nini? Esika nyonso baza kobondela fo balanda bango. Soki bamoni bato na butu tana moi bazosambela na kombo ya Kimbangu, moto wana fo akangama babeta ye akota pe boloko. Mais le 24 décembre 59, biso awa na Congo, ba Belge balobi tosambela na biso. Kuna na Congo Brazzaville na 58, balobi bakimbangisi basambela na bango officiel, ba français. Oye na Angola na ba portugais 74, balobi bakimbangisi basambela na bango librement officiel. Donc pendant tango wana tozali libre, biso tozobondela que chance na biso ndenge tata Kimbangu alobaki tokomona pasi mpo na ntina bana na biso na bakoko na biso basepela. Tozali libre. Yango wana tolobi ntango oyo eza ya biso, tozali bana mapambo, toza na chance tosimba mosala oyo. Vitesse tokomi nango sans l'air. Balobi na biso ko totonga Yerusalemi. Kotonga Yerusalemi lansike makambo ezali koya. Bakoya epa ya banani epa na biso. Yango nalobaka ntango nyonso likambo likoye na mokili, likambo ekoye na Afrika, likambo ekoye na Congo. Biso nde bakongo misato tokomema Afrika pe mokili mobimba. Yango batata batikali kosala manso ya komona ete lingomba eke mokili mobimba. Sikoyo biso awa soki tobongisi te na le 3 Congo ekozala biso pasi. Koko bamonaki pasi tour na biso foto bongisa. Bakoko etombo mosusu bazopesa bango okangami me à partir ya midi balobi no telema wana talaka moi esika ezokokende. Miso ekufaki bango na kimokolo na bango mpona kotaa moi likolo. Tala pasi wana bamonaki bamosusu chaîne na makolo mpe na maboko akufi me batie chaîne bakekunda na chaîne na ye po biso tosepela, biso toderange te, tobebisa te mosala oyo. Ntango na biso lokola balobi tosala.
na mosala nde ekobimisa makambo kitoko ekoyela biso ndenge wana tolobi bozongi na biso tokota directement na misala oyo tosalelaka ntango nyonso mboka mboka na bacentre na baville tobongisa bamboka na biso bana ya nzambe balingi batambola bayokutana esika bino bovandaka bozala bien koyamba bapaya kosalisa misala position ya malamu yango nde bato bakoya koyekola wana biso soni ekozala te mpo batata si bateya biso olali olamuki likambo ya sika olali olamuki likambo ya sika mpe ya kitoko na kombo nani ya tata Simoki Mbangu Jacob ye wana azwi bukonzi ya Nzambe akei akimi place alalaki bakundaki na ange alobi na Jacob oza su Jacob te kasi Israel libota biso bakimbangisi te libota ya tata Simoki Mbangu tokangama na makambo wana yango nde kopesa biso nguya mpe makasi yango wana biso nyonso tolemba te na mosala oyo bazotinda biso et surtout ya kotonga Yerusalemi kotonga mpe bisika tozalaka makambo ezali koya liboso epai oyo touti mosika epa tozokende ekomi pene mpona nini mokili si eningani kola mokili eningani ntango ya koluka Nzambe azali wapi bino bato boyebi basekre oyo makambo tata Mbangu alobaka na 21 bako batata bamama si bayebisa biso secret okamuka sika tata Mbangu azali kotambola to bamokili mobimba azalaki komona na pape surtout un mpe na biso ezala pokutu ezala moi alekelisi te problème histoire mingi toyoka histoire mingi tomona bato soki olobi kaka baya kosenga bolimsi ntango nyonso kosenga kote fleur tata Mbangu amonani kuna me position amonanaki eza mpenza malamu te asengi mai ya komela babengani ye kobengana mbwa tebenganaki ye batindi mbwa babengani ye mbwa wana aswi na makolo ye moko mbwa gangi azongi nsima bakolo nango bayaka kosenga bolimisi me tolobi po ete koyeba ke atambola mpe atambolaka ti lelo alongoka na nkamba aza kokende na lukengo akatisi mai kasa ya nzete atina elongi ebimi elongi na ye foto kasa
ndenge ya nkolo yesu mama wana aleli mpona ekuluzu na ekuti ya nzube makila eza kobima ntina elongi azwi mosoir na ye toloba mosoir wana apangwisi na elongi ya nkolo yesu etikani na elamba wana na mokili oyo nzambe kaka nde alakisa oyo bonzambe na ye oyango tozalaka tobanga totosa oyo atosaka ye wana nde balingaka soki otosaka na yo te ezali pasi mpona lelo toyebi ke toza na programme monene ndako ya nzambe soki esili tobimi tosalaka ntsinsani mpona misala ero ekoki mpo tokende libanda tokende kosala misala tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. bika tokubika moko twatonda lusia musu ye lusiku musu lwa tata nzambi munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela
bomba papa Simoki Mbangu Kiangani mama na likambo to bomba pe to saela pona mokolo suka to zwa lifuti nde na yango soki bolondaki biso na boke bibonso to sungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli Momo Magali Sunda nde to kutani mbala esi